Bato ka basola pena demain, bayebi sa bango demain plus jamais pembe na ye. Po erataka te. Mais na mort bayamba na. Oye ozotalisa mukili ke demain ayeki vrai. Delvinde aza mabe ayebi kovanda na batu te. Demain ayeki vrai te. Nani demain Saratola ye kotalisa biso ke demain aza na enregistra Belleville. Ayeki de vrai te. Demain a que ton à Belleville et pas Saratola. Demain a qui vrai te. Gelo yo c'est ce que demain a qui vrai. Gelo kimbimbi. Oh yo zana ngo binisa. Amuta obangwa zati. Gelo soki sila kutu azana mwa de chaîne ne ya mawana oko kokwesa mutu a Belleville. Boni na yo muto za cameraman na sima. Gelo soza posa SB et engagé na abakwit et engagé o le kana sima Belleville. Ndengo le ba makaba idole. Mais soki Jérémy alobi kaza idole asila. Mais soza idole asila osala eloko te parce que soki oza idole a mutu, il faut copier na nyonso. S'il ne crie rien, s'il a beau jouer te si la scène makelele, a passé un message à malongate, si ma si les robes bande sous comme tout pas de comprendre te. Parce que peut-être ma vérité au solo batte c'est que nazali bras droit là était pour mambilinga parce que mutu abenga ko la confiance du chef. Oh Jérémy. Nga yo ti bras droit mais mutu abenga la confiance du chef to yebi to yoka la confiance du chef. Asawa. Oye kotal solobi ke Belleville abenga Jérémy. Soki confiance soki nini. Les confiance du chef et salinine. Oui, abenga ka parce que zaka mwana ne obando kambe na groupe. Rwana. Soki Jérémy lelo oyo alonga les confiance du chef. Et ça peut par rapport ya bino batu oyo bozaya pembeni ba songi. Première cabine sila la mwana oyo bimisi na théâtre te. C'est pour cela yango ba intoxica Jérémy. Thérèse, olingaka ko triquer, olingaka ko triquer ka maman Thérèse pour se faire sa bébé, bisa biso na ezalaka nini na likambo wana ya maman Thérèse. Mais zaki va bien excitation. J'étais excité. Pour la conscience mon homme on sorti en tout pour les trucs qui na explication milaye banda ki boya ki bona ki Thérèse a répété ka. Ba famille libota place wana il faut que talisa mukili combien lelo auto beta c'était madame Belleville ne tumo na mal à l'aise azo tia sila azo tia baleza baku il faut ça na ba vrai lelo to monango na sortie médiatique oyo gelo kimbibi aye nango pa lekechu ala kisi biso que déjà azala vrai ke maman Thérèse ya makambo alobaka na TV ezaki vrai. Mais tangu yo osamba ki tangu yo bande ko ya ko lakisa batolobi oyaki kope sika wana makambo bakoma na l'état eza oyo lobaki Belleville alakisaki yo munduku oyo Belleville aza lelo eza ni Thérèse ni Sila ni ya Gabi ni Bijou la reine. Eza volonté na bango te eza volonté ya Nzambe. Et volonté bata mokili te. Owa ko talisa biso mabe ya Belleville lelo pona nini. Parce que soki yo banda omona ke makambo wana oyo zo sala ou oyo Belleville atindaka. Belleville atinda yo nini. Il faut la biso makambo avec de preuves. Ba preuve ne pa na l'état ba preuve tangible. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement dans la chaîne Abino Haute Bascule. Et puis Sarabino ba émission bio. Et puis Sarabino vraiment ba information. Eza ya vrai. Et yaka vraiment kolongola bino stress.
ezanga babino Darling Love CPI na bango bambote na batu nyonso oyo batalaka Darling Love nalingaka mingi kobanda na bino sans bino so botalinga te na ozwa makasi ya roya te. Merci beaucoup na bino batu botala bozo commenter. Merci pe na yo mutu oyo ozo finga oyo lobi kitoko te oza pe kitoko te ba fier rebelle. Merci na yo. Merci na batu nyonso oyo pe balinga nga te. Avant to banda na kubanda kopesa mbote na manager de l'X Papa Tigre, Papa na Abigail, Bambote Nayo, et Longona Libota Nayo. Un grand merci encore à Madame Bellevie, Poutine de l'écriture, au capite de l'écriture, pièce rare de l'écriture, docteur en écriture, gynécologue en écriture, Maman Koma, a Komeli Bisso, Fimena Bisso, chemin de Kao. Oh, et ça vraiment qui te remarque, si l'objet total qui 3e épisode, famille Libota, Tozala wana pour na 2e épisode, Kota la 4e épisode plutôt, l'objet total qui 3e épisode, vraiment, et ça qui te remarque si, bon consommer film, famille Libota, bozo tala te, to outi likolo, to outi vraiment likolo ma casse. En tout cas, meurtrière et betaki. Bon luka botala film na biso oh Madame Bellevie a komeli biso avec amour na bolingo nyonso na moni pena mukolo ngo Bellevie erando koma chemin du Kao na ebité aliaki nini na chemin du Kao parce que eza film oyo alakisi biso makambo eleka na ba frontière alakisi biso ba femme mariée oyo ba hypocrite nyonso wana mère azote ya kaka parce que Bellevie a se bazara plus na makambo oyo et c'est pas ça na kati ya société surtout na communauté congolaise makambo wana eza vraiment mingi ya mwasa libala moko boye alingaka kokota ba bazebele surtout ba génération ya 1900 yango wana famille Libota film wana ya makasi boya kotala otali oaimé o partager pe aussi ici oye na hot bascule otali oaimé o partager aussi ça wana te kende na matière de famille Libota orekokuta na IGF azawana aokangela bango moninga ya batu ya teles aokangela bino kuna émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba tangu Darling votre CPI ayaka sur le makambo ya rosolo les ali lelo vraiment naye kosala recadrage moko vite fait ya kosalela mais c'est gelok kimbimbi oh bato ebele baoza botombola ye te bopese ba importance te aza mutu to pese ba importance surtout que a travailler na Madame Bellevie tokoki kolekisa makambo bo ete elekaka bongo entre temps ya zoluka a salure image a bebisa honneur ba valeur o Bellevie aza nango lelo Bellevie awa nde to loba bo auti kozwa trophée ya femme de valeur donc ba valeur wana nyonso bato wana bavandi ko raisonner ko pesa Madame Bellevie trophée mais kimimi na TV azoluka salir yango pona $20 $30 ba fouti pour les émission yango wana lelo votre CPI aye il faut to solo la yango chaque maloba o ye alobaki en tout cas recadrage eza makasi et puis na rectifier na makambo o ye alobaki soki merci beaucoup soki nazali loba moko na réalisateur nanga Exxon Mikebi atiela biso nanu toyoka nanu le messier après tozonga basala plus jamais wana mère ici bato lige bato ka basolo apena demain bayebisa bango demain plus jamais pembe na ye po erataka te mais na mort bayambana bango bayaka bacaméra ti bavideo botala ngo te bayambana bona kolela mais lelo ndeko na bango abike bayebisa bango lelo bayebisa demain vérité ki azalaka lisusu na famille Libota te bakoloba te plus mingi na carrière na yo disons na musala na yo professionnel na pour ça là si le moment to mona gelo azalaka bras droit ya Bellevie Kandi lelo ekoma buluka c'est parce que peut-être ba vérité solo batte c'est que nazali bras droit na était pour comme mbilinga
parce que mutu babenga ko la confiance du chef. Oh Jérémy. Nga yo ti bras droit mais mutu babenga la confiance du chef to yebi to yoka la confiance du chef. Azawa. Azate. Bon on a bras droit ya pamba oyo. La confiance du chef c'est qui? Jérémy Chaban aide là-bas comédien. Il ne t'a bien Jérémy Bongo. Oui. Tina niveau au lukaka au bébé anana comédien moko on nuirie pour au sepelisa mutu moko net na kaya oyo moko na yebi na comme maman Thérèse o lingaka ko triquer o lingaka o trikaka maman Thérèse pour sepelisa bébé yebi sa biso no ezalaka ni na likambo wana ya maman Thérèse. Mais ça qui est excitation. J'étais excité. Pour la conscience, mon homme en sorte. En tout cas, on est tout qui n'a explication. Mais là, il y a banda qui boit qui boit qui. Et puis tout dans temps comme ça. Ah ok. Excité pour. N'a une volonté té, n'a une l'arté, n'a une avocat té. Et puis n'a pas été dans banda on ndenge nini. Tout comme on ndenge n'a pas. Qui n'a ngana tigango les gars au cabo. Maramusu sous lobby et vous comme la yo le rôle à bagé. Aux internet donc c'est-à-dire bah nous faisons la maman on a battu qui non oh na mona ngeza ngo tina te za ngo ni suka na ngo bongo mais bah comment tel sanga ce danger mo bo faut que non là faut c'est justice mais non c'est justice ndé ngana ibinde na banda na lo ba pe clair na ibinde na banda te ah lo ko ibinde mo banda te yaka biso moto ide wana nana bengio et lo mutina benga ko ça na mbongo te yaka izaka nani oh mais non ça patron na non ça nani la patronne. Nani? La patronne. Nani? La patronne. Nani? La patronne. Entre tas de dossiers, on a dit que bon on a bien. Batumsu ba ko benga ngai. To charger maman. Ngape na na dossier boya Thérèse to ya na boya na ngai. Una culpabilité. Na combien ndeni? Nini na ko ma boya. Na ko kama mbona ti. Tu to fane sur la confrontation. Na senga menga na pardon. Maman yoka solitaire le batala na kwei na moto wa tension. Maman yoka solitaire ça mi mère habité ah ko banga ti mwana nga Isaac boy alors que capitaine. Oui, Nathalie na bi maman nanga. Donc oza mabe mais côté ba mona ngo bien évolution qui est ni évolution qui est bien. Faut que na makambo anti na suka na que noti na suka. Merci beaucoup, Exode Mikebi. A Biso, j'espère Bolandi, le Messier, a Oloba, a Otalisa Mokili. Histoire, na yena maman Thérèse. Maman Thérèse, yandenge se pasaka, na bar wana kote babande ko répété wana. Bande ko balandi. Lelo oyo, Messier Gelo Kimbimbi, aye ko talisa Mokili ke. Eloko wana nenge salamaka, ezaiki préparé et puis Belleville atinda qui est selon ye na ba dire na ye et puis alinga kia sala Belleville plaisir donc à s'emporter qui na sentiment oyo ya Belleville en tout cas to simba na wana parce que toko analyser chaque point et puis ko sala ye recadrage ko rectifier na mamalo Kimbimbi oye kotalisa biso lobi ke Maman Thérèse ya makambo alobaka na TV ezaki vrai. Mais tangu yo osamba ki tangu yo bande ko ya kolakisa bato lobi oyaki kope sika wana. Makambo bakoma na l'État. Eza oyo lobaki Belleville alakisaki yo munduki. Ke samba boye zongisa boye. Kaka na kati ya eloko ozoloba wana oye kotalisa biso ke obande ko s'emporter mingi. Osala Belleville plaisir. Monsieur Gelo Kimbimbi. Yo ozo s'emporter na nini. Osala Belleville plaisir ozaki technicien ou monteur. Caméraman hein. A caméraman. Monteur ezaki Tony. Yo za caméraman. Luka sala ba mise au point na yo, zwa ba plan na yo bien. Yango nde linga ko sala Belleville plaisir. E linga ko sala Belleville plaisir te ya kokende esika o mama Thérèse a répétaka. Ba famille libota place wana il faut que talisa mukili combien lelo auto beta c'était madame Belleville ne tumo na mal à l'aise ozo tia sila azo tia baleza baku il faut za na ba vrai. Lelo to monango
na sortie médiatique oyo gelo kimbibi aye nango pa lekechu alakisi biso ke déjà azala vrai parce que ya kokende esika o mama Thérèse a répétaka ti ba problème ekoma bongo lolengo ekomelaka wana elinga kolakisa nini donc ye akendaki esika wana mpona kosala belle-vie plaisir asala eloko moko boye ke aye asaprendre na Thérèse ndenge Thérèse ayaka na sortie médiatique kwa kolakisa biso awa ke madame Belle-Vie aza deuxième femme madame Belle-Vie mobali ya batu bango nyonso banda ozwa ndenge mbongo ndenge moko na kinga kati gelo kimimbi lelo oyo makambo ekoma na bapreuve na kati ya émission non obanda osala Belle-Vie sentiment plaisir plutôt moko osamportaki mobali mukolo lokola yo boye osamporte tata lokola yo boye okatisa suki na yo ndenge moko boye otenta mandefu noza mukolo koma yo koki kosamporte oya kotalisa mokili ke nyonso wana bande kosala Belle-Vie nde abande kotinda yo si c'est vrai ke yo banda osepela na likambo yango te en tant que humain Mama Thérèse aza humaine. Comment yo zaki na compassion te? Bokomi ti na niveau ya l'état. Ozo samba kaka ke oyaki esika wana, oyaki po ya kokuta na mutu. Oyaki ko s'apprendre na Mama Thérèse ya te ni na bana ya groupe na ye. Mais lelo na TV yo kotalisa biso ke ezale eloko mo batinda yo. Kote musu batindi yo, kote musu yo moko osamporte. En tout cas, gelo kimbimbi ozana eloko moko te ya sika oyo koya nango awa. Oyo Belle-Vie aza lelo eza ni Thérèse ni Sila ni ya Gabi ni Bijou la reine. Eza volonté na bango te eza volonté ya Nzambe. Eza volonté bata mokili te. Owa kotalisa biso mabe ya Belle-Vie lelo pona nini. Parce que soki yo banda omona ke makambo wana oyo zo sala ou oyo Belle-Vie atindaka. Belle-Vie atinda yo nini. Il faut la biso makambo avec de preuves. Ba preuve ne pe na l'état ba preuve tangible. Oyo ezo kangisa pena ndeko na biso ezo kangisa notre Poutine. Gelo kimbimbi. Yo technicien, toke non pe na réalité. Yo technicien. Donc au film na yo caméra kana o batu. Batik ba poni yo po yo ke ko s'apprendre na mama tété. Wana pitbull azalewa. Wana nga CPI nazalewa. Si c'est vrai Belle-Vie atinda rabat. Bianca zanga azalewa. Bozo comprendre famille libota. Siko batika bato pena ba yana bango bandima na bango Belle-Vie kandi ou rien. Bato pena bandima bango na zoa donc na risquer nanga pour na logo nanga. Ba biso autos prêt à tout. Batiki biso ba ke pona siko yo muto za na sima caméra. Oye ozotalisa mukili ke demer a qui vrai. Belle-Vie nde aza mabe ayebi kovanda na batute. Demer a qui vrai te. Nani demer. Sarato la ye kotalisa biso ke demer aza na enregistra Belle-Vie. Aye qui de vrai te. Demer a que tonga Belle-Vie et pas Sarato la. Demer a qui vrai te. Gelo yo ça biso ke demer a qui vrai. Oye kotal solobi ke Belle-Vie abenga Jérémie. Soki confiance soki nini. Confiance du chef. Et sali nini. Oui, abenga ka parce que azaka mwana ne obando kambe na groupe. Rwana. Soki Jérémie lelo oyo alonga confiance du chef. Et ça peut par rapport ya bino batu oyo bozaye pembeni ba songi. Première cabine Sila la mwana oyo abimisi na théâtre te. C'est pour cela yango ba intoxica Jérémie. Na ba mama mikolo batuloko ba Gabi wana batuloko ba ma Thérèse wana. Ba moneke ba jo Jérémie lokola Belle-Vie atiaki ye confiance na ye penesika motema ne la mwana na ye.
bango bakanisa so basimbi Jérémie a longwe peme na Belleville ke bela production ekokoma te yango na mokili zala sir na kiyo po zala sir te ke soki nga na longwe na vie ya mutu wana eloko eza te mingi bakanisa bongo bakamwa po mona destine ya mutu vie ya mutu nzambe ne ya desidaka eya mutu ya mokili te gelo kimimi tangu yo zo kotalisa biso likambo ya Jérémie Belleville asala Jérémie nini Belleville abomela Jérémie nini Jérémie kutu aza na film oyo azobwaka bapik atanga kombo te me azobwaka bapik azobwakela famille libota obwakela Belleville siko Belleville abwakela Jérémie nini yo mutu oyo otalisa ke Jérémie aza bien mabe ya Belleville eza ndenge oloba omaka ba idole mais soki Jérémie alobi kaza idole asila mais so oza idole asila osala eloko te parce que soki oza idole ya mutu il faut copier na nyonso s'il ne crie rien s'il ayeba jouer te s'il a scène makelele apasaka message ya malonga te film asila ekobandeli ti suka mutu mpe atikala ocomprendre te idée ya film oza nini biso baya comprendre yango na 12e épisode premier épisode nyonso mbulunganza mbulu mutu aocomprendre eloko te soko Jérémie amimoni na ye ke alobi ke aza idole asila ya Belleville nini Belleville oyoka yango motema mabe ya nini soki Jérémie alobaka aza ta idole soki ya nani oyo ya papa na biso sans souci wana nde tolinga pe to bandotala siko papa sans souci bamamba sala maréchal sans souci mais Jérémie ayoko mitalisa kaza idole asila bino pe bovandeli yango bokumisi yango oyo pe opesi yango mo exemple idole pe makambo malonga fo ezala pourquoi lelo ba idole yango bokoma mikamba idole yango ntango bino boloba bokomprena te parce que faut ça la idole ya mutu bazwaka mutu osala makambo bien okopie yango bien ntango yo osala yango ozo se référé na ye malgré kozala ndenge moko te gelo kimbimbi oyo oza nango bimisa mutu obango aza te gelo soki sila kutu aza na mwa de chaîne ne ya mawana okokokwesa mutu ya Belleville te boni na yo mutu oza cameraman na nsima gelo so oza posa SB engagé yo na abakwit engagé yo oleka na nsima Belleville te sila pa ozwa yo te po depuis 40e émission osali bakuku baolamba baobalola yo balamba oyo ya okauka ya koyita ya bouillon ya sauce mananaise Nzambe omoni il faut kozala na confiance na yo confiance de soi faut zala na eloko eboma gelo ana confiance na ye te ayebi valeur na ye te mutu so miyebi valeur no te comme eloko mo tout le monde a joué na yo o monde bakwiti lelo ba joué na yo oyo ye aleki na émission oyo ye aleki na émission donc ba joué na yo parce que soko tikala ki pe na cameraman nenge outi déjà chef ya rotonda outi na Bellard production mutu par exemple quoi dina na soko longwa ki na nenga bien mutu loko dina na est-ce que boyo zo maga ba mise au point oyebi ko sala te maga image na mo perche kune monani cadrage mabe oyebo sala te mais quand même c'est venu ça bien na travailler na Belleville gelo yo zaiki soki bono travailler na madame Belleville o travailler kana na moment oyo Bellard peut-être pas comme ça o lo bali kamango mingi ngana banda Bellard tobanda boye oui obanda ki siko makambo soki ko changer ne monde e ke évoluer ne pe Bellard production e ke mata Belleville mata simple scénariste pou Amati meilleur scénariste d'Afrique centrale poulet Poutine a pesé bâton et pour a commis docteur en écriture gynécologue en écriture siko yo siko za na niveau mo boye ya scénariste ka mo boye au travailler na hôtel gelo toi na posa lokwa ya ba Caleb studio Android image pro bato toi na bongo besoin bango wana
Oui, oui. Bella rotali pendant image bon téléphone à iPhone. Ozo filmer bien tes cadrage mabe. Donc belle vie alingaka ba inapte. Alingaka batu oyo bazaka pena avandi boye. Aosa musala ne et puis aopesa bien. Feneye pa na ye azalaka te. Aboya na ye. Gelo yo so yo filmer. O lali so do mileli na tournage. O filmer ka keke tableau. O lali ba o chaouat. Donc on va non mériter même pas Bellard. On va ne mériter même pas. Et puis Bellard a besoin de technicien mayele. Ya mayele makasi. On a problème écriture. Nyo so wana pe. Ils ont compté. Nyo so wana ils ont pesé. Kwa kotali sabiso. Nengo zolo bana ke mama Thérèse. Lelo sko na nenga yo kotali sabo to sali ndeni. Oyo kotali sake batinda kayo. Donc ma Thérèse ke bandelo fundo. Parce que ozo ya na ba sortie médiatique mobo yo moko oye bate nini oloba. Ozo nga kuna owangani ki oya kite et pas mama Thérèse ya. Oye pe ko s'attaquer ni na mwana na moko groupe nini. Mais lelo na tevo vandi que oye ko confirmer que mama mwana ezala ya solo. Pe ba otuna o pa lekechu ozo loba ke ngai nde nazaboye na ndima na ngakutu na bebana. Gelo kimbimbi. O se contredire yo moko. So soki mutu alingi pena o se senta ki a danger ba ngeba sale mabe. Ma Teresa ke funda obo ke samba na ndenge na bino. So e bo ke samba na yo bimisa ba preuve beve atinda kiyo. Gelo po yo za nani. Na théâtre non ekoka o simbote. Ok na ki cameraman. Ki cameraman est compliqué au vie. Okoki ko saisir opportunité ya Bellard. Le local ba beta au toro. Il faut qu'à sonne. Il faut vivre à kobatama. Ba sortie médiatique wana zo na muto obango azate ole kate. Muto ko sepe inga sona zui o beboy. Non décortiquer très bien. Oko sala ba émission ko lemba. Si là on a place OK na oté. Kende luka asali sa CV. Kende ko luka ba chaîne YouTube ezebele. Oko ti sa ba demande. Oyo zo sala ozo sambrier. Mutu lokola yo, mutu oyo kazate. Wala wa tono. E ninga na e tuta na e baluka e sa so ni meaka vide. Na ye na likambu ya Bijou la reine po na moni Zuma aye alambi yango. Aye koloba ke Bijou la reine Belleville a sengi azo senga Bijou la reine cesser les faits. Yango Bijou la reine aye kotal sabiso na TV ke Belleville azande ko na ye azana problème moko te na Belleville kaka ba jalelo a Belleville nde ba finga kaye. Bijou la reine soki yo omitikala ki na place na ya actrice comédienne. Oyaki ko zwa place na biso te ba chronifuati. Tolinga to potana na yo te o eloba chacha IGF. Tolinga to baluka na on poto te. Lokola yo perda ki respect na yo wana ki ono ki honneur nyonso oyo zala ki nango na théâtre perda ki yango oyaki plus okoma non analyste bino na be gabi bobo sana nzela na bino bobo sana droit chemin bokena na sens unique oye ko talisa biso ke baba nde ko finga nga non parce que yo okoma ki nde camarade okoma ki déjà camarade ozoya na ba sortie médiatique wana fa oluko tourner makasi Bijou la reine soki ke olembi sila nde obenga yo te na ba filme sila boya na ye po kanga ye catch oyo e kanga ye ti lelo olongwa kolobela Belleville mais e kanga ye ti lelo libumu kodo makolo soso eza parmi ba parti eza ba parti sensible ya sila linga te ba toucher aboyi ko benga na ba filme ko ya ko changer langage te lokolo mona ki ya gabi aye na iloko ya ko sa nesko tumba sila po ba benge na filme sila bangi ya benge na filme yo po ye na iloko ke Belleville azande ko nanga Bijou la reine Belleville azande ko note yo ya ko talisa mokili ke Belleville aza mabe aza hypocrite ba utiliser yo po finga sila
osenga na ba pardon fukami siko lelo lisusu ozongi Belle-Vie aza ndeko no biso to protéger Belle-Vie to protéger Belle-Vie tolingi ba anti-valeur pembe na Belle-Vie te et puis pas Belle-Vie tolingi ba vrai tolingi ba ndoki te ndeti mutu lokola yo oza renard omoni na oke ndenge eza boye na bela production nga baopesa nga banini te baopesa nga barole te nga awa na ozwa espace te po pema Bijou la reine okoka kojouer te Belle-Vie apesa chance 2 fois barole a bien ozokoka koekarne barole te ozokoka te sikoyo tolinga totya yo wapi Bijou nayebisaka oke place na yo na bela production ya yo kojouer eza te bino bobanda kojouer se na kala pembe munene cimenterie nde bobanda ojouer se lelo théâtre eza su ya bongo te théâtre baozwa bato mpo na pembe te mutu akozwa ne elongi mbulunga mbu ni bote ni éclat me bapesi role abeti role dada bato baotala bote ne te lelo bato baotala oyo mutu azopesa le meilleur mutu azopesa na public et puis le meilleur au mutu azopesa na film lelo bote ekipa lisu te na kalande ezaka bato apembe bandenge moko boye mwana libanda banda kojouer na kalati nzonzingi nyonso ye so depuis ba YouTube ebima babela production ebima mama na biso dina shupa za wana esi bamona ababengisa mwana libane babengise ndeni po kojouer moins ye baproducteur banda olanda nde pembeni ene mona yo Bijou la reine omona kike erozali na bela nini espace ezozala te omona pe barole baopesa mama otindanga na liwa nde omonaki obite neke nanga epasila kuna okoti okomi kuna bakipaka te soko obosani ke okanga sila kachi eloko ekanga sila osimba ye na deboro osimbi koto yo na bapoint faible osimba sila na bapoint faible point faible ne eza makolo na libu otouche yango ekanga ye sila boyo obengo oyo koloba Belle-Vie aza ndeko nanga awa mutu akochange langage ate verset biblique obino boyaka nango ekotikala kaka bongo awa eloko echange eza te Bijou yo ozolinga nini ke madame Belle-Vie aotya yo ndenge okoma ndeko nanga lokuta omoni je wana chantage wana ya gabi eleka epasila na bela eleka te baozwa te baozwa okutu no ndeni Bijou la reine oyebi kojouer te oyebi ojouer te so Bijou yo loba Belle-Vie aza ndeko no est-ce que ndeko nongo déjà longo hypocrite po hypocrite bafana na ete akozala azo prépara boma yo boyeba te yo fana na hypocrite ndeni Belle-Vie ngo est-ce que hypocrisie o Belle-Vie azala nango c'est sili po bino sobo bando changer langage si la na versa bango na campagne esukeli bango wapi bango ba osala ba comédie so depuis ba comédie ba bandi ko ke jouer ba fi bango 1 million de vues na 3 heures du temps non peut au monde yango te ti siko ba film ba sortie médiatique o ebimeli nanu to monde yango te batali sepso Belle-Vie apesaka cachet ya $100 mais toyoka baleleli mama étoile kuna zongisa $100 na zuma na irano boka soni tikala jalelo ya kolobelela sila Bijou la reine awa bino bozoya na nini maloba ya kala nga kutulea na bandaka ko tourner na banzonzi nga kutulea na bandaka ko saboy le temps passé ne revient plus. On parle que de présent. Le présent ici, là, actuellement, là, c'est Belle-Vie qu'on dit ou rien. Poutine en écriture, femme de valeur, meilleur scénariste d'Afrique. Donc, en dehors à Belle-Vie, mouta on na YouTube, azati. Et puis, mouta l'équipe Belle-Vie, non, comment va filmer. Bo lela, pam. Si la oko utiliser batou, oko lemba. En tout cas, Bijou la reine Belle-Vie aza ndeko note place wana
na chité na nga de ya na kana yo bijou la reine ben via zan de konote ben via za hypocrite otika la hypocrite bangele la vie na yo po hypocrisie ben via ça la eko mema bijou la reine na liwa gelo kimimbi muta obango azate yaka na ba preuve oyo ben via tinda ko s'attaquer na télé parce que ceux qui ben via zaki na vraiment na posa ya ko s'attaquer na télé papa na biso nde nga s'attaquer na télé parce que ayeko bebisa imaginer aza muta TVT o comprendre parce que soki papa na biso ana makasi nyonso ya kokangisa télé bange baleka na mutu lokola yo cameraman ozana sima caméra kutu bamona kote osala makasi o bande osala basortie médiatique mpo bayeba yo yoka soni mutu aobango aza te bevi azala satana bevi azala benga Jérémie o soki les confiances soki di nini di patron soki di nini kaka yo et puis bevi aolela Jérémie te en dehors abana Aïda za ba Maria baza ba Tegra baza o pe ba osala véritable Belvi ezaka Jérémie te Jérémie aeki muleki nzela mama nyonso abotaka bana na ye na libumu ezaka bana nyonso te nde basalisake ou bien bana nyonso nde balingake te Belvi abeta libaku abota mabota mwana alingake te bayoka na te mutu amutasala ne nzela ne Belvi aza mama liboso te pe aza mama ya suka te o aza a bon terme te na mwana na ye ya théâtre ato yo kotalisaki satan na Belvi eloko ekoshande nde eza te gela otokanga okati tobengana yo na mosala na biso oyebi kofilme te tolongola toluka bapro niveau ya Belvi en tout cas mutu lokola yo ekosimba te yaka na bapreuve zonga kuna kotokenda ekosamba ekobalukela yo moko po oyo oloba na leta yali mosusu na TV oyo olobi mosusu soko moni mwa ete ozongeka kuna epi ntango yo oya koloba awa yo kasi soko olobi bongo telesi ya kosala bevini po telesi soko ameki awa boye IGF aza wana camarade na ye moninga na ye ntango nyonso bakopotana na ye na potopoto na lisano akebo kuna bakopotana na ye na potopoto donc moto azobanga telesi awa na famille bota aza te bokanga yango bien bevi aza moninga na bino te ni moninga sila ni ya Vincent aza te Belvi niveau o aza nango femme de valeur boluka bosala boke kosombela sila trophée femme de valeur bo préparer les spectacles na mo bowe bo tindela ye parce que nenga za boye alala kite depuis Sylvia kende ko retirer trophée wana lokola ta madame Belvi e permetta kite toya olobela ba détail wana na émission msusu ekoya vraiment eloko na yaki mwa recadrage mukie na mesegelo kimbimbi tika komikosa mutu obango asati makambo nyonso ozoya koloba wana mutu akanga yo catch eza madame Belvi po aboya na ene eloko ne okofilme okokamere awa te bima donc toboyi famille bota bozala na bino tranquille dada international mwana bato ya mama top zala tranquille mutu lokola gelo kimbimbi oyo aza eloko te aza muswamba lipapa donc eloko moko te akoloba ekopese soki kutu sila azopese te devant Belvi obongo gelo aza ni beauté ni éclat aneka mutu lokola mutu nyonso merci beaucoup bozalaki ebele ya kolanda moi analyse muke moi recadrage muke oyo nga nayelaki monsieur gelo kimbimbi oyo azomona ye nde aza à la top ye pena nde ngai pena nde bayambaka ngai donc analyste international ayebake azopese te solo merci beaucoup na bino merci beaucoup na Exode Mikebi oyo azali na sima Kabera merci beaucoup na papa Tigre manager de l'X comme na mission na suka soki nzamba ye te tomona na émission oyo eroya ba famille bota bo consommer kaka film na bino chemin du chaos ekozala bien tomonani na biso bye